vous êtes hypocrite. Vous redécouvrez plus tard. Vous ne comprenez pas que, Moutou avant le quoi même, il y aura un jour. Tu aurais un comportement. La tangi comme belle vie. La tangi en sous belle vie. La touché les sous belle vie. Mon ordre pessi. En tout cas, Azana taille au pesanga. Miss Lolo. Mon ordre te. Même papa m'a sous. Avant ici battu. Abibo tika makambo internet. Na pesi mot d'ordre na yo ki na pataka mutu lokwa pa masu na yo ki lete. Parce que zengi penda ya oyo pesi mot d'ordre. Tango batu oyo basala ka promotion ya belle vie. Ba o ba ka ofinga sila. Bango bakanisa ki Thérèse ya Anelchika aza sila o bango bafinga ka sila répondate. Batu botika bafinga sila banyokola sila. Yana yaya koyoka conseil ya mutu teka yanga leki nao. Bimisela biso makambo ki mpese. Elimbisanga na beta ba bordir muke. Moko botika oza ba ingra. Bino bozo kumisa belle vie mais moko belle vie wana e uti pa ya maman livre. Bon la teke bosa le contraire. Si vérité roye banake bambongo bana batu belle vie bando ko liango bamonde déjà za avarice égoïste fanfaron ami de l'argent qui pide azanango sinon batie musika makambo na ebeke tout makambo ndenge zokende esuka kaka et pas si la chute nango ba yo chute pas si la déjà de comme si la parce que balongola comme la maman livre balobi ke si la mtasala ke balongola ya si la zanani pour ça maman livre longola belle vie si la zanani ba découvrir mais le kuta na yé parce que tango batu bayaka ba ofinga ya peksa bango te OK mutu lokwa Thérèse aza camarade belle vie Thérèse aza vie auto ko 50 ans Thérèse aza na 51 ans yé belle vie auto la coupe via maman o yé beaucoup to place ou ta place bazwa ka yé ba vanisa na ndako ba boko ne pendant 7 ans batangisi yé avanisa belle vie na ndako na yé aboko la yé yebisa ngai via atuna na coupe ya belle omona kete na nenga fesa ba remerciement asa tellement mukolo moko apesi via remerciement tout monde en côté ya yebi ni nyomba wela la via Très heureux de vous savoir si nombreux branchés sur votre mère chaîne MK et Yokani Télévision. Abonnez-vous massivement, likez, partagez, commentez. Surtout, vous ne ratez pas. Si j'ai son abonné, remarque, vraiment le bienvenu. Nous avons toujours pour la première fois. Exercer simple. Au s'abonner, au partager, au commenter, vous allez vraiment bien. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, désormais, au Rolanda, Limbingazo de la presse Clark Kinzou, en tout cas, Batikelinga vraiment quitte pour que nous les acquittons. Désormais bon monde les mbingazo na ba différentes émissions en tout cas on a toujours on a pour servir bino pour na ko tabino na bandako bosala à l'aise bino pe en retour en tout cas bosala kandinga na osenga bino botela biso du début jusqu'à la fin bozoka te ko consommer biso c'est une façon ya ko soutenir biso voilà merci beaucoup na ko ban émission na ngote sans pourtant dire grand merci à notre autorité morale babi mama bonheur en tout cas na peso ba mbote place vous allez merci pour la confiance au petit les mbingazo de la presse vous allez vraiment bien merci à toi balobi Montréal Maïla, en tout cas, merci beaucoup pour l'assistance d'ailleurs. Merci pour la monsala qui te connaît. Bilo nous sommes les Bingaza de partout. En tout cas, Bouya, tout fan, tout ça, la monsala et Kozala. Vraiment bien. Voilà, merci beaucoup. Comme vous savez, qui est aussi au vent de toi, toujours pour nous, CP Sabino, pour nous, Yamino, bien invité, pour nous, la bonne humeur à Banda. Nous, nous avons Miss Lolo, Madame Poutine, Maman Talissa Chen. Tozane toko tout ababodi toko solo là en tout cas batu oyo moi tension tout musaka le kabo za la pembeni dolipone za la pembeni pas za la pembeni parce que on le beza vraiment ébélé avec madame Poutine Misolo azama comme ébélé koloba to solane lelo voilà merci beaucoup Montréal sokoza déjà même langage nango fongola biso to ya invité ni biso mukula lelo on a baki na kombo ya Miss Lolo madame Poutine on a apprécié bonjour et bienvenue.
Merci beaucoup Clark Nzunzu. Bonjour à tout le monde. On va aujourd'hui sur na Eyokani Télévision. Merci beaucoup na Yemoko MK Mireille Mokiba. Donc la patronne Yashon Nabiso ya Eyokani Télévision. Mbote Belé na Yomoko Clark. Merci. Mbote na maman Zozo, notre maman. Maman Monte Maman Lamou. Maman a soutenu Rabiso. Ma maman chérie, garde à Kidinda, bon séjour à toi na Israël. Maman dans Israël. Qui a visité Mboka Jésus-Christ de Nazareth. Na minute sur lelo a mataki na ngomba place yesu akende ko bondi lesiko monani Pierre alobaki batonga ndaku ya Mose batonga ndaku ya Eli batonga pina ye Pierre amibosa na ki ye moko mama lelo azaki kuna na ba 5 heures je crois tant wataki vidéo na monaki yango. Donc bon séjour na yo mama mbote belé na chouchou na nyota ya biso moko na Londres babi wana moninga batasi la bisalo mbote na grâce kwanza babi grâce kwanza na pesio bambota en direct de Paris babi Nancy Mondende la patrona moi sozo chaba tu panzi le kolo na pesio bambote belé mama nene toko mbote na yo mama elimbizi hymne national mama Fima Yemba président Yoshua le président de tous les Abakouk mama Katika Nika mon vieux Sam Koukou le nécessaire motema ya mama aimé Koukou na pesio bambote belé les bombuta mufini ko Europe mbote na yo tonton Alain Akwete Amundala na Suède mbote na yo pona to suki ça bazé belé so na bina zo na zo page mobimba na pesi mbote belé na vie na ngai Clo Monzambi de Bundes via petit na Miss Lolo. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, merci à toi Miss Lolo. La Lolo quand on boit canal. Ah vous êtes là pour classe. On a songi na lobi ni. La mami longo macha momento bosani yote ya mami. Ba mbote le place aux ali to suki wana. Tosuka na wana. Tosuka wana. Voilà. Telle la classe ndani mabele. Ozo zana boka mutu mobo mela oboka ete. Na bona oboka na suka. Soko meki. Émission na ngai. Na opanza kasi yo meka na oboka ya. Voilà, merci beaucoup les amis, merci émission na biso o ekendaka boye. En tout cas, Miss Lolo, merci beaucoup na ndingo ndime invitation na biso sali biso vraiment bien comme on a au dessous. Voilà Miss Lolo, sombele pe o esali plutôt kuto luka o mato sola parce que ko luba vraiment eza ebele une émission de l'homme. Ba sortie médiatique l'équipe tellement belé mais l'émission to kozozanda mna pour que to solo la ngou. Ouais. To landi maman na biso Thérèse Anna. Et Luka Makambo wana. To moni sortie médiatique na. Luka Makambo mon retour. Ba Luka ke Makambo ba jui retour à kitoko. Za kitoko pona o. Oui, pona ngeza kitoko. OK, merci beaucoup to bato banano na ye parce que ye une émission na alobi aye ko répondre parce que alobi soki ba fingi ye a ko répondre bato ba fingi te a retour autorité morale na bango. Oui. To kano réaction par rapport à sortie médiatique na ye. Merci beaucoup Clark Nzunzu. Sortie médiatique ya Thérèse ya Ano ayeko sala défense ya yemo ya vina ye. Obi réputation mutu ezaka lokola chemise à pembe o ezaka ba dessin. So la chemise à pembe sans dessin. Une fois ma foot ambi les awana au moment déjà que chemise à pembe wana eza salité. OK. Réputation mutu ba bebi sango te ezaka sacré ezaka loko oyo faut mutu azala toujours na dignité na ye. Tango batu oyo basalaka promotion ya belle vie bao bayaka ofinga sila bango bakanisaki Thérèse ya Anelchika aza sila oyo bango bafingaka sila répondre te yana lobi boye aye kozongisa ko répondre na buzobo ezolobanga na nzoto na ye. Clark mutu nyonso tout accepta bêtise. Mutu nyonso tout tende akota na université ya Kara. Ozo comprendre. Bato basalelaka belle vie promotion. Baleki bafingi Thérèse ya po Thérèse ya yo loba vérité. Be vérité zaka tetu, vérité ezalaka eloko moko boye so muta yoki yango ezalaka balobaka toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais na cas ya ko se justifier, il faut y avoir ma preuve. OK. Parce que là, devant justice, tant il faut jurer. Au tchapenya que je jure solennellement, la vérité, rien que la vérité. On a devant ma juge. Si on a tant de bana moko boye la salité, bazan niveau que tu yaya na te. Batu bobo okutu bakongi ko pousse la première ya nelchikate. Boyo finga muto yo ana lupangu. Muto azana ba locataire ana lupangu moko te bino bofandisi mataku na bino bobo ko finga en tout cas ngala sepeli na yana parce que
yana yo osala défense na ye po mutu muso obimata osala yana défense lolenge ye moko osala ngo yana sali bien parce que bato mutu atindaka bato yana ye lié voilà et ça contre-attaque toke malem miss lolo olobi ke yana sali bien aye ko se défendre mais pourquoi pas ko se défendre ya maman na biso Teresa pourquoi pas à se charger na bato oyo bazali ko finga ke ko leke pas mutu mususu est-ce que ba preuve eza ke eza Belvin tatinda ka bato na ba finga ye na biboye neti ngane na zaboye tant na ko sa ba mission na yaka so bato bafingi sila nga na yo sala nini na yo défendre sila biso to yaka to sali promotion ya film la biso mais bango bayaka bayeba ndenge osala promotion ya film te bayaka ko finga sila to bayaka ko finga bato bazaka pembe na sila okay ndenge oza boye Clark so batuni Clark asala na chaîne nini MK so finga mutu awa na chaîne yeba ke ba finga yote me ba finga MK okay ozo comprendre siko ngai neti na zabo pona ngana osepa na yana yo bimisela so ba secret mabomba mi oto yebate ya kuku ezobi mana poisa nazo senga boye ba kontina biso ya ANTPC okay eza demande no senga tango ba finga ka sila to mona ka te batu ba vandisa ka réunion to mona te ba bengi batu quelque part botika ko finga sila batu botika ba finga sila ba nyokola sila yana yaya koyoka conseil ya mutu teka yanga leki nawo bimisela biso makambo kimpese toza na poste to ba makambo kimpese yana s'il vous plaît yaya toza na batu muso basengi déjà atika démarche na parce que donc batu basengi tant ba finga sila batala baloba elote c'est que na moni que injustice eza na mboko injustice na mboko te na monde yo na monde artistique injustice ezali lokola bakoma bimisa secret ya la fantonton la patrona ya yo yanga tinga MK ozo reconnaître que la patrona na ote mais ozo lingo changa patron ya chaîne na ngai la DG de la chaîne bata théâtre ngala amuta théâtre te omona pe na théâtre omona na théâtre na joie la chaîne na ye ngala za patron ya chaîne na nga Miss Lolomoto TVD la madame la DG ozo so la DG ya chaîne yozo lo bala ngana tenga mutu musu la patrona donc ngamona mi bosana azala patrona ya ba matop ba mamilo ba mamo seka tika ngala loba yo lobi nga azala patrona nga ba mamo seka azala la patrona ya ba papa Serge Libumunene azala ba ya nani o mutu muneno nani komo nani mutu muneno nani tala komo mutu muneno zo kima ngai komo nani Guy azala patron ya Guy azala patron ya nani suku zela ya Marina azala patron ya nani ya bato ba jouera pas na ye ba oya futaka bango wana ngaza patron na bango ngaza patron na ngate azalaka copine na nga camarade oto bando tambola to solo to yebana patron na ngate olobelo mo eza important bika azalaka camarade no butambola azalaka camarade no mais ba popo o mama biso Teresa bimisi sur Belvi kandi kotanga kombo nyonso te oya bimisi pona camarade no bibu camarade no boza kotambola ki BBC théâtre ya kotisi ba mama bibili na théâtre est-ce que ça a raison pe oui yana za na biloko wana peta botambola o théâtre kabwana le rende eza boye batu mususu bakoma obanga ko ke tourner pe baninga mususu ko bayebi ke soka tourner kuna ko to tourner te Major Bisadidi producteur a munene banani batiti kalu ala do sombe bate bele balata bijou pour la titi kalu ado futa kitoko yana producteur o futa kitoko lo kwa titi kalu te mobala bataser nanga ML Lili Muswamba babi mwasi nzamba kenda beta poto lela ke ilo ba yozonga an agence taye oka batiti kalu a futo mbonga persona continent ya mbongo na yo obi oka mbongo musala ba arme lourd papa bimisa ngai ozi banani ba vient na lemba banani vient na lemba wa asala ba film comme les kiminga vie limbisanga pardon ma producteur minene ka bazaka bakabola bongo te soko jouera pas major et que ba invité participer au tourner soko jouera pas ya Alpha Bokole vient nga kombo ye
Si on ne joue pas Alpha Bokole, attends, ben il y a Rémi Kilola, on jouait. Mais le comment ceux qui m'ont à jouer pas si là, moi, sur le côté à Kali, c'est ennemi. Pour la nuit, tant que tu jouera pas si là, soit qui est pas si la à Kali, ça va limiter. Et ça, on ça là. Yo mo ya joué pas si la pesa makambu, tu vas jouer pas pesa makambu koto. Yo ko kangela ba ninga nzela. Mai bakangela ngo nzela, to monde mai toboki. Mai oye toboka le ka bien me pandi. Mai pandi. Oh, donc mon toi BBC théâtre boyebi na bino vraiment. Ezaye. Oh, mais d'acha lo bien ngoti. To ko ta wana pe. Ezaye parce que tant batu bayaka ba ofinga, ya peksa ba ngoti. OK. Mutu ne pas Thérèse à sa camarade de belle vite. Thérèse a vie à autour de 50 ans. Thérèse a 51 ans. Il est belle à autour de la vie. Maman a eu beaucoup de place où ta place ma joie quand elle va valider dans date ma beaucoup de pendant 7 ans ma tangi ici. Vie à tangi sa belle vie. Hein? Avant sa belle vie dans date naïe. A beaucoup la yé. Yebisangai via atuna na gopa ya tout monde a été na nenga fait ça ba remerciement à ça tellement mo kolomo ka pesi via remerciement tout monde a ngote ya yebi ni nyo ba wela la via o bi so mutaza hypocrite bon découvrir ye ka plus tard bon on comprend que muto avana ko même bon mais il y aura un jour to yeba comportement na ye. Lelo yango bato bakoma pesa ba ma vie ba raison. Ya solo la bien la ta vie. Muta so me ba bilama la tiré za rafifi. Mais pona nini ya solo na vie te. Muta présenter ba fifi. Muta présenter ba fifi belle vie za vie. So otali ne bakoma kanga mana fifi pour le kakune bazali na vie. Oyina vie poani. Po yebi mabo. Ono solo bien. Neti ngane la lobela sila botaba tu me ba yinanga. Bo yina la bino nga je m'en fous de vous. Non, c'est pas pour le Bélassi. On a le Bélassi là, il y a un bail. Maintenant, le Bélassi, qu'est-ce qu'on a le Bélanan? Si l'on s'en est bien, si la star internationale a joué un trophée, un trophée, il y a un moque et monana. Il y a un local. On a un rapport le Bélacao, il y a le Bélacao. Ah, local. Ah, non, monana. Alors, il y a international, ok, Nikine. Kokene Laxini. Ba nomina ke na pays na nomination to ki kasi la bi mutaza international ezasila na bango nyonso na lorol mutute na ba mikolo na ba mikie bango nyonso mutaza international ezasila. Voilà, merci beaucoup. Ok mandenge ni on a limité parce que au plus des réponses baza nda ba comprendre déjà si la international ba mso na ba local ba loko Miss Lolo eloko moko o mama Thérèse alobi susaki eza vraiment kasi to ke loko liba mami na théâtre ba to bi si théâtre ki les ibene ko ti makasi na théâtre boy bilo ba popo o ya teni wana pona ndeko no wana esali on ndenge nini boko tango ba finga Thérèse Dumba balobi ke mka boma suzi ba popo wana ba tena ke sala yana ndeni yepe ka de yana yo ka pasi yepa yo ka pasi siko ma musu yana lobeza lokuta te. Et ça, on a no vali boye bi mamu yana do beza. Tena yambio l'émission tuza. Ya on a le pingala yebi ke ça le kutate. Na yebi ke ça vérité. Ya le kutate? Ya le kutate? Donc ya solo kazi les bien. Papa, tu ne sais pas. Ai na le choke yo botam. Na le bien et ça le kuta te. Ah, c'est la vérité. Donc confirmer ce qui fait azaka lesbienne. Yo na mona ko ozaka ndire na sorcellerie inconscient. Botcha ma boko ba sala tsam. Totaka Lévitique te. Pour na biki ya désolé sur le problème. Lévitique il attend déjà. Et ça verset biblique on a là nzamba pesa nga mission na yela ngo peuple ya théâtre. Lévitique 18 22 à 23 batanga ngo susu. OK, aussi na bande ko batanga ngo. Na tsengi ba comédien surtout na ba comédienne botanga verset biblique ya Lévitique 18. Aujourd'hui qu'à 22 autant alors on banalité pour au moins l'année n'a pas sur charge genre le cas 22 n'a pas qu'à verset 22 tanga. Voilà, merci beaucoup madame Poutier, en tout cas le message est passé autant à Lévitique et vous allez bientôt le cadeau changer. Madame Poutine, oui, date le reste du problème nanan na ba tantine ya binga ka ba tantine
Comme ça bengaka ba papa leki ba papa kulutu pourquoi koleka na TV ko bimisa makamu oya bimisi pona ba tumse zaki batina ki batia le kaloba pona ba tumso le pourquoi alobi yango na moment oyo espèce problème na lobi boya Martin Luther King l'homme de vérité so babomaka ye pour la vérité soki lelo datia ko zwa problème pour lobi vérité donc andimi na ya kelene lola parce que babi les pères de mensonges c'est le diable quand dati tant que fille de Dieu ayo ko loba na vérité aboy na ya keleli felo abomo comme belé donc batu lelo babimi mutu ko pas Serge ando vana nda ko manzanza ngir maman livre o batu ba sakane te limbisanga na beta ba bordir buke maman livre oyo ba sakana ye maman na bimisa mbongo apesa pas Serge ake nous a garanti pas Serge abeli masu o ba bokela ki wana na film na bango ba salaki e bongo mamasu mutabimisa mbongo po papa Serge wana lelo azonga na azonga bo maman livre e moko tika ozaba ingra moko botika ozaba ingra Bila mozo kumisa Belleville, mais moi Belleville wana et outi pas ya maman livre. Moi on a dit que bon ça le contraire. Ce qui dati le koloba, dati a Monique, trop c'est trop. Mongo oyo dati a senga. Comment on cause mongo ba pesi mwana ba $3,000 na ye. Nenga sala ke ta de besoin na ye. Abi yebisa maman so moye zala pesa $3,000, $2,000 na futa maison commerciale, $1,000 na sa ma classe. Ba pesi 3,000 yo 2000 au bombi 1000 robi na kende Turquie dati pe ndenga zaki na Turquie mama ke Turquie ba ke ko kutala na mama so kama yo dati na bi oza na classe na Turquie o sa ni o cantine Belleville omoni siko place vérité za ka tetu mais eyeba na kaka OK ya ka vraiment na sincère te vérité ya ka na sincère te ya escalier malema OK place vérité oyeba na ke ba mbongo bana batu Belleville bando ko liango déjà vous avez déjà moins sérieux na mamba bongo ba ocho musika po ba ko confio pe mbongo ebele oliango oui ba pesa ka mutu ba testa ka mutu na mo ba petite chose et pas mon livre $3,000 ça moi petite chose mais so ka confio na $100,000 au sani oliango ba mon déjà ça avarice égoïste fanfaron ami de l'argent cupide azanango yango batie musika siko batie musika makambo na yebeke tout makambo ndenge ezokende esuka kaka et pas si la chute nango ba yo chute pas si la déjà de comme si la parce que balongola comme la maman livre balobi ke si la mtasala ke balongola ya si la zanani kwa sa maman livre longola Belleville si la zanani ba découvrir le kuta na ye tant ba découvrir le kuta na ye nde maman lobi te wa zambo mama be OK. Na longole po alors le risque a pour ça bamboma ce tikalia. Batie mufandi. Liko nango e loko lisio pesa mama kanda. Ko ko zwa mobali ya batu. Oyebi peke o mwasi na ye bo solo la rapé. Afoza mutama be. Voilà, les to sonné loko wana lobi ya mobali ya batu parce que c'est loko mozo lo bamba lobi pe ceux qui Belleville azo ki mobali ya mutu azaka la selte oyo azwa mobali na entourage ya mama. Batengi bakumi bili babi c'est ça isha ko kabota nani mama Sylvie pe mobali za nani c'est que au moins matière nyoso tu wana o so balobi bili bobamika na mutu moko so zubi toka akena no kinga katite so zu mutu munene ya yams avana na mama te atambola na mama te ozo comprendre qu'est-ce que kena da kinga kati mutu munene ozo banga obeta yo nani ye mutu munene yams o banga pa bena te non répondre yo ndi poser ba question non o ko ye ba pe question ka kenda to kenda te na ebité bon ozu bango mi balé ba vana na mama te ba imaka bolika na kinga kati te soki bango bazui courage yo tuna ke Sylvie Bongo azbotana nani Aisha ko botana nani c'est que Belleville taibisi bango réponse ba que j'ai pas Belleville OK peut-être nga na yebi na ngate na yebi na ngate so abotana nani Aisha so abotana nani na yebi te mais nga na yebi ke mobala Aisha am konzi munene OK zani na kati wana te de ba wana te OK
Donc bazala posa ba salir kaka image ya baninga neti na makambo Aisha yo sani oso mona Aisha sali buzz tout le monde a été vraiment au mona d'ailleurs Sylvie bongo la buzoba internet ya Sylvie bongo za journaliste qualifié ça reste que ça kana déjà na ina tona ifasiki ayebi pasi oso ba syllabis ayebi yango pasi oso la TP ayebi yango ya ko luka directeur à travail na ayebi yango. Oh, vous t'attendez que vous avez fait Sylvie bongo moi ça m'a yélé avec toutes les questions. Yes, ça va t'avoir tout la question. On va t'attendre la position. Oh. Est-ce que la maman nous sommes sur le côté là est-ce que le maman Olive par dans son courage ya ko sunga ba ya ba artiste ko branding bo salir comme on est personnalité na ye sa personne de salir yango na nyoso boy est-ce que le bo son courage ya ko aider bino artiste comme parce que beaucoup m'a ko lela maman occupé biso de sous ma benga ta biso ninga za kili boso to mona ngo souti na makambo de comme est-ce que courage ya no za sous ngakutu pona nga bon la nga lo belo mo bat banga balo bana mutama be te oza bien lo baka na web sa maman livre boy bible je sabiso o azo sala bolamu a continuer toujours pour ça bolamu. OK. Maman livre asungaka ba comédien te ana ba orphelin ana ba veuve ana ba homme de vieillard azana bana o azo en charge en dehors ya bata théâtre aza penya na bato belé o asungaka. Maman a continué toujours au sala bolamu o asalaka. Na baptiste comédien. Abenda ba o ya Monique ko travailler na bango. Même nanda kwa papa babi beaucoup sont appelés mais peu de lits. OK. Batu nyonso to badoke ki ngakati. Eliko lo bateke bandoli na mama. Ba miso bakeno bandoke da hypocrisie. Po babi ke mama moi sa président ya sa première dame tous à la ka awa potolia. Mais en réalité na kati militaire na bango ba ndeko considérer maman lifté. Preuve net moni on papa Serge muto azwi la ndako obosanye ozokotela mutu mususu. Après on sala Thérèse ya leçon ya morale lobby les loups ne se mangent pas. Mais tant kuna balia ka sila c'est que sila nazaka chèvre na bango o ba lufo balia. Au moins place Nicolo baza mayelete. Au moins la mukolo mo boye o talima bon nani. Na otanga ko mananya. Papa Serge. Na machebo na melima ina otama ina mnoko ko cha biso bien ko. Na le bien. Na le bien on tane le côté. On tane le côté. Na on va bien. Kota la papa Serge mukolo le quoi papa Serge. Azo ko yebisa biso manga mobo so batali babi au raisonnement ba mikia. Eh les loups ne se mangent pas. Tant que mon comme il y a quand même. Tant que ma fille a assis là, les loups ne se mangent pas. Pourquoi vous avez monté ma bête à niveau? N'est-ce pas Serge si la salle est Serge, si la salle est nini. Azar pour un là. Or, on peut se faire une leçon morale que les loups ne se mangent pas. T'es balou bakabwani. Donc théâtre mais kabwani. Et kabwana kalabelwa kabola théâtre kala. Yom ta kabola ngo. Yeah. Voilà, merci beaucoup monsieur le Doko qui est malem et ça biso bien parce que au fond la biso vraiment mutema aux répondre biso vraiment bien. Voilà monsieur Lolo, maman so o il qui automoni sorti mais dit que madame so Thérèse automoni dati abimia lui la vérité aux zaki et pas na no soana si la bisalo azala kité mais to komona kombo si la et to moi mais quel colo que le kaba kombo bato bali ou ba le katu basala ki émission pourquoi quand ils a toujours si là est-ce que si la muto kotinda bato est-ce que si la muto a ça la beau est-ce que ils a vraiment si la bisalo kasi pona olaksaki entre bango ballet star international na local si la international ye pele so ba fingi ba lobby occupé té mais tala local tango datia leki local a panza téléphone avant na mabela zolela oh zaki bon oh ben 7e bagara lo baka mala ro ba mambo izole kakuna 7e bagara zala kiti tango ba ta l'émission a kokita bi non a simbi suki ah Jésus quoi après le téléphone. Oh là là. Avant la manolela. Ayeba kite que la terre tourne autour d'elle-même et la terre tourne autour du soleil. La rotation et la translation. Oh et salama qui est on a la rotation. Ma belle comme tourne autour d'elle-même. Et c'est qui va penser à téléphone. À part du téléphone. À comprendre que datia la vérité. Si tu m'as le camera, moi tu as datia le bas. Tout le monde a dit ça. Toi la poste vérité yebana.
botika mwana na leka l'émission la vérité. Tout ça pour la vérité, mais toute vérité n'est pas bonne à dire. Moi, tu vas border pour ce qu'a dit. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Tu sais, on a ça le reproche. Hein? So na reproché na likamo boto na peso conseil na elo mo na moni pa na yo ndela ko lo ba nyonso tuté mais na biso ba tutolo ba vérité nga so nga ezaki nga dati na nga bisa nyonso dati ero ke ta ba le kechuté dati pesa boko ya ba bimisa mutu nini aza mabe batu ba olisi la finga bien makasi na batu mo boy na ye ba ta bilongi na bango te basala ka ba émission bazaka le quoi ba ese la biso na ba mida na biso nde bazaki to côté mais si maman na soki emi soki na yango na yeba ta communauté na mona pa tsaka nga na profil na yo c'est la émission yo mama Esther oyebi ngate ya nga so na bina yela yo kanga chaîne na yo ngai na okaniso chaîne nga basalisa nga ba jeter mutu bokwabu bilongi na bango toyebaka forme te so batengama ye so bazaka ndenge nini toyokaka bavoila bango ndenge ebimaka bosaka bafoto nde baese batiaka bafoto bino bozwaka miniatire bato botie bango bafingaka sila sans kutu sila aza na problème na bango sila alelaka te asalaka bacrise ya batension te mais kuna bacrise ya batension mpo bayebi ke makambo ebele data na makambo ebele belve alie bana na bambongo belve olie bambongo ya bana ya dadi makila ya dadi egangi mbongo baorphelin baza bana nzambe il est le père des orphelins le mari de veuve alia bambongo ya bana bato mais nzambe alobi na kosukisa nzambe alobi na bible na bilanga bana bitike bakotaka te pour leur venger azaka trop méchant nzambe akomo venger ngai batrika ngai na bureau wana ngai oyo na fanja babosana eke na fukamaka so na mina fukama pendant 2 heures du temps 3 heures du temps na olela mawa nzambe na olela nzambe ayokanga ngolu asanga ngolu bayebi te bamonaka nde na vandi boye nasala émission babi te tosaka na ete naza vraie orpheline nde na vandi awa de père et de mère nzambe fo akotaka likambo na nga siko bino to bino bosala baninga mabe botenaka compte te ke ekozongelaka bino po flèche ale akompagnaka na oyo a retour flèche ezongeli oko kolela te eya makambo eyaka nzoto pamba edina libulu me molimo te. Voilà, merci beaucoup les messages passés. Mais Miss Rona la ligne de Komoko ou ya famille Libota na kutanga communauté pour atoko fulate abi apesi mot d'ordre. Abi mot d'ordre ne o tout aka autorité morale na bango en tout cas bango ba ko ya pe su ba ye retour na bango e ozama be. Bo se préparer. Ya zo bani ya wana zo bani. Aki zengie. Asa penya zoba. Na YouTube oyo même yemo ko monsieur Google asepela na miloko to salaka obi ke mboka we coach la Google mbolo kwa RDC zate so modo de ya kizengi moboye apesi modo na wana mutu munene example na ngaya da apesi modo na minona biso alobini abi bolo ba mususu mais obo toucher autorité morale te na tangi komba belle vie na tangi ngo sous belle vie na touché les sous belle vie. Mon ordre pesi. En tout cas, même papa m'a sou. Avant ici battu. Abibotika bakamba internet. Na pesi mot d'ordre na yoki na pataka mutu lo kwa pasu na yoki lete. Parce que zengi penda oyo pesi mot d'ordre. Yo no zo boka. Allez-y comprendre. Yo zo boka ma ko motani na ko la lito fulete. To se féliciter. Azana nyango tangi na tana. Yango na bien yo so comme audacieux papa. Bana na fuli yo que yo comme audacieux makasi. Ah yo mto fuli. Même na fulite. Non la folie. Na comment regretter penza, na comment regretter pas na ko fula moto penza boy. Yo zo gagner la madame nao. Na on joue sur mon élève. A qui peut sa madame mot d'ordre. Mais élève est poli,
a raté éducation de base, a raté éducation à la classe. Ouais, c'est que madame, éducation bien. Non. Quand on sa faute dans madame. Aza rebelle, il faut pas boire la moto. Élève. Et puis, le courage, oui, ils ont la bateau sous. Te, namoni azara kizengi raté. Basala est fort, basala est fort. Il y a un moment où bateka le pont na bango, pour pas bon ça mutunaye. Mais namoni papa va bateka le pont à sala perte. Et puis ils rappellent le pont à famille. Par ya tata na bango, à sala perte. Par ya tata moi na bango. Ndati na mibali na poto. Tamos na bango sa kindumba wana. On élève là. Élève na nga tamos na bango sa kindumba. Ndali ngala tsamunga. Tata bosa bango sa kindumba atina mibali na poto. Na mbongo atekaka mapangu na bango ba famille nde bando vanda. Ba parka nde ba pesaka. Ba teka liboso ndamba yo teka sonda. Ba parka nde ba pesaka. Yozwa par na yemo wana tini mobali mususu. Atini mobali moko. Mobali na te poto aboye do. Bateki sous mususu. Agi sous mususu atini yaya oze tula makasi na comprend déjà la famille na bino boza be tula. Po yepe élève na ngana ba yela ka yepe mwana. Moi, ça, je disais, ailleurs, ailleurs, moi. Il faut qu'on place ça tout mot d'ordre na YouTube. YouTube, tata na yé, la maman na yé. Oh, ça va piquer, on va retoucher, ben, vieille. Oh, bino, ça va toucher si la biso, toi, comme ma bête. Soit biso, biso, toi, toucher, payé. Akimi. Bon, on a des si la tienne, bino, bien. Si la chou, qu'à ton pas. Alors, biso, toi, l'équipe à gagnant. Toujours l'équipe est pour la rater. Oh, on doit couper sa mot d'ordre. Pour les nani. Moi, na YouTube, mais c'est Google. Nous nani. Tant que Google, les gens qui me canissent, il y a la chine Google. À ça, la YouTube. Toi, tu étais impoli que tu es. Il faut se l'excuse. Voilà, merci beaucoup, élève. En tout cas, Miss Lolo, les conseils excuses aux élèves, vraiment bien, et aux élèves. Ils ont dit que ça va faire notre toile à choisir. Ozo bangaye. Ah, non, bangani. Si yo va comer la ok. Non pas la. Ayo tchela girafe. Ayo tchela girafe poison. Azwa ka na kombe la wata ka kombe la na bete na kati ya mungongo kosko sezo. Tuberculose à mikuwa. Mr. Comme la soupe émission. Kasiko. Merci. Napesa bambote. Bato bato la biso bazela ubete boyi sabangoma solo ya kipese. Ya kipese ma Teresa Mutebeo. Ya kipese na zela ya na vie à peine perdue. Peine perdue dans qui makamute. Si la visa nous félicitations parce que ça tombe scène. En tout cas écriture na ratakate. Vraiment écriture à Sila et ratakate. Si la titre nous sa tchaka ba turbulence moni turbulence de kotaka. T'occuper bangote la inattention, t'occuper bangote la maîtrise de soi. Peine perdue de bimisi la vérité. OK. Ya kimo yibi. Ya bela. Donc bato basila mababa na raison. Eza cause de ba muzo bimara. En tout cas, si la prophète de la nation a si la prophétesse de la nation, OK. Asa moto yaza na mission nzamba pesaye pour apporter la parole de Dieu. Si la zamuto eko délivrer bato nyonso tout bakosamaka bato nyonso bayiba bango mbongo si la eko délivrer bango omoni dati abimi ayeko lo ba vérité likolo ngo yo ko pekisa dati oyo botate ake matanga basila pour quel motif pe quel intérêt yo moko zo ke ne pas basila sila zo tchela o mutu boye ozo fana na mam na biso nzamba protéger ya nzamba zala na yo makila yesu ezala epa likolo na yo nzamba lola bomba yo liboso na yo azala lokola mobateli na nsima lokola mokengeli mama mamisa koka mpe kolia poison. OK. Potala niveau mutaza motema mabe yo ozoke matanga moboyi neti nga boye naoke matanga na bi Clark yo kokende te mpona poni matanga babenga na moto te neti nga nakozwa mpe matanga to bango kuna bakozwa mpe matanga donc etala bango eza mpe mabe te mais tokosolaka te na ye nde koasiste ye tatango apasi mais tosola te ata de loin na pepe kaka lupango na bango bazala na lupango te bazala na lupango te namoni nde asala émission na couloir nazoluka nde batia nde
Basta émission na miro. Mira lupango. Basta l'émission na lupango. En tout cas, lupango na biso na munene hein. Tena yebi. Tata tikela biso lupango munene penza. Biso siko eza lupango papa nda kufi atikeli biso. Mais siko mutu munene papa ya papa na bango nde atikela bango. Ba souffra makasi ya na vie. Donc papa bango ti akomi pour le bon asomela bango lupango te. Akeli felo. Na pesi mbote na mazozo. OK. Maman motema malamu, maman conseillère na biso. Mbote belé na maman garde kidi na maman chérie. Na pesi mbote na chouchou na nyota ya biso moko. Président Yocho le président de tous les abakouk na pesi mbote belé. Na pesi mbote belé na maman Katikanika, mbote na maman Elimbizi nationale, na pesi mbote ebelé na maman Afima Yemba, mbote na maman Elisabeth Monjo Mbengai na Suède. Mbote na tonton Alain à côté Amundala na Suède. Na pesi mbote ebele na Nene Toko, la maman de Nancy Mandende na pesi mbote ebele. Na pesi mbote na héritier Fernando. Na pesi mbote ebele na vie na ngaplu Manzabi de Bundes. Mbote ebele na le bombuta mofini kwa Europe. Mbote na mon vieux Sam Koukou le nécessaire. Sam Koukou le nécessaire, mon thème ya maman aimé Koukou. Mbote na babone nyo surtout ya MK et Okani télévision. Na pesi babakouk nyo sur le monde entier ba mbote na bino. Les amis de Miss Lolo de cœur avec vous. Na lingara bino makasi na pesi bino ba gros bisous bisika iso ami bino. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. C'était la Miss Lolo, Madame Poutine en tout cas. Azalaki, tozaki ne singo ya koyambela bino parce que avec la maloba ebili moi ya kuluba. Merci na biso bino no sobozaki ebili on a branché pour na ronda. Le mbingazo de la presse fils de papa Clark Nzouz en tout cas boute la biso du début jusqu'à la fin. Vous attendez na bino ko consommer biso ba commentaire na bino ba partage na bino. Ils vraiment très important to senga bino milité juste que ça boute la biso du début jusqu'à la fin. Botili biso ba j'aime na bino ba partage na bino ba abonnement na bino et vous allez vraiment bien. Voilà, merci beaucoup à toi, Maïle. En tout cas, Ozaki Bongo derrière la caméra pour la Moussala Kitoko. Merci beaucoup. Kevin Moussafir, na Lingapona Tina. Pour ma faute était homogène, aux moi, en tout cas, joyeux anniversaire déjà parce que le 27, Ngoulou Nata, vous avez mon rendez-vous. Merci à toi, ma sœur chérie Sabrina Merison Kaza, le cœur du chef. Sabrina Merison Kaza, le cœur du chef. Miss le Loyeo. So, Bengue, vous allez petite Nangatala. Voilà petite nangala lingamini. Ma chérie, je t'aime beaucoup Sabrina. Là, il sait qu'on y a autant langai. On peut s'aider ça yet. Voilà petite nangai. Voilà, merci beaucoup. La bosse de thé, moi chérie, Afima Mweni depuis France. En tout cas, merci beaucoup. Nabili no sobolinga valembingazor bouya toto ni sama solo. Bota la bisi rosala. Vraiment bien. D'ici là, portez-vous bien sur votre mère chaîne MK et Yokani. Je vous retrouve prochainement. Bye bye.